nangwaka opika pendedi eloko yango bozelaki ye sango ya mokwake ya mbiji pona bino nyonso ba ressortissant sud ubangi bana ya gemena ya bilu yango yo compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse oyo mesana kopesa bilengi azongisi bavol na ville ya gemena désormais bokobanda kozwa 2 fois par semaine veut dire lundi na jeudi bavol vers Kinshasa gemena Kinshasa kasi bavol yango pe na avion bimpuka te kasi na Airbus A320 CAA elengi bangwaka boa elengi boa suka po moto eloba etumba nangwaka opika pende akosa te po bompikiliki boa nango pardon CAA 30 ans d'expérience mokoka na service ya peuple congolais mokili mona pendima les lois sopeli bana gemena luxe ya mpepo pe savoir faire na ye na CAA mosala se mosala ngonga koki oyo bino nyonso bosepelaka kolanda info lingala journal ya peuple pona peuple tofungoli journal na biso ya mardi 31 octobre pona kotalisa bino ndenge chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alansaki mokolo lundi 30 octobre première maison ya entrepreneuriat et innovation kuna na commune ya Limete héritier Mapindemi azaki kuna na compte info lingala lundi na commune ya Limete na ville ya Kinshasa chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asalaki inauguration ya première maison ya entrepreneuriat et ya innovation maison oyo eza na mission ya ko sensibiliser ko informer pe ko former pe ko accompagner ba jeunes entrepreneurs basi pe mibali pour na secteur ya entrepreneuriat environ 1500 personnes mwimba bazelami chaque année botongi ya ouvrage oyo et démarraki na 2016 avant ezala stoppé na 2019 grâce na vision pe na leadership et le monde ba moyens financiers oyo ezalaki débloqué pour la finalisation ya misala ndenge ministre ya entrepreneuriat petites et moyennes entreprises Désiré Nzinga alobaki liboso ya président de la République ministre ya PME a salakito a rondaki hommage et pas ya chef de l'État pour un soutien permanent oyo ezali accordé na développement ya secteur privé en général pe ya entrepreneuriat en particulier pour la création ba millionnaire pe ba milliardaire ya République démocratique du Congo pour na ye lancement d'activité ya projet oyo ezali ko marqué tango moko ya sika na secteur ya entrepreneuriat na République démocratique du Congo misala ya kotonga édifice oyo ezalaki réalisé et pas ya entreprise vase réseau de services au Congo VRSC na mokuse bâtiment oyo ezali composé na salle d'exposition pe vente ya grand hall pe ya dépôt moko munene zone exposition pe ya vente dépôt moko incubateur cuir dépôt ya 3 incubateurs mix industrie légère P4 dépôt incubateur mix agroalimentaire P atelier moko ya production et longo na cafétéria P incubé ya salle moko ya formation après coupure ya ruban symbolique président de la République a visité quelques stands oyo etongami na structure oyo pona kotalisa ba produits locaux oyo ezali exposé. Présence ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo des conseils d'État bafongolaki lundi 30 octobre année judiciaire 2023-2024 kolandisama na loi organique ya 2016 héritier Mapindemi apesi bino ba détail. Conseil d'État a fongolaki année judiciaire 2023-2024 lundi conformément à l'article 24 et à loi organique il y a 2016 oyo ezali kolobela organisation pe fonctionnement ya ba juridiction ya ordre administratif madame Marthe Audio Nonde première présidente ya conseil d'État a lobela kiningi discours na ye na traitement ba litige oyo ezali kolobela patrimoine immobilier ya domaine ya l'État pour na ko éviter spoliation ba bien ya l'État pe asengaki na ba autorité ba consulter conseil d'État liboso pour nangambu na ye procureur général près ya conseil d'État Octave Tela Zela ye na maloba na ye abordaki notion relative pour na oyo etali ba contentieux pe ba marché public na République démocratique du Congo ndenge atalisaki intérêt majeur ya sujet oyo pe alobelaki respect ya procédure ya passation ya ba marché public. Toti kabongo vi province ya Kinshasa toke de bon la province ya Bazouele pour la côté Sabino Denge premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a visité qui lundi 30 octobre gare centrale ya Butakuna na Bazouele Bolanda pas détail non.
Visite na ye na gare centrale ya Buta ezalaki pour na premier ministre ya ko booster na lancement ya ba travaux ya rénovation ya chemin de fer Bumba Buta Aketi, ancien chemin de fer oyo ezali vieux près d'un siècle oyo etongama na 1924 ezali susu ko adapté te na passage ya ba train moderne du fait que eza moke écartement ya ba rail nango etongama na modèle ya locomotive ya époque ya 1920 bosimbake gare pe barai oyo ekozala garde po na mise na nsima ya visite na ye na gare centrale na chemin de fer ya Buta. Chef ya gouvernement apresidaki ba réunion na ba sénateur ba députés nationaux pe ba députés provinciaux bosengeli koyebaki réunion ya conseil provincial oyo ya sécurité po na province ya Bazwele élargi na ba membre mosusu ezalaki présidé ba activité ya premier ministre kuna na Buta elandamaki mikolo nyonso na ba visite pe ba différentes réunions oyo azalaki nango na ba représentant ya peuple Bazwele bosimbake état de lieu oyo ba présentaki ye pe ba problème soulevé et pas ba autorité ya province oyo na nombre na configurer question ya ba infrastructure ya transport pour la province na bango pe vocation agricole et pas wapi ba poser problème ya évacuation ya ba produit premier ministre alaki bango ya ngonde et pesaki nzela akende ko visiter gare nyonso wana etalisi détermination na ye oyo azali ko aménager ba effort ya makasi pona kosunga bango boye bake premier ministre pona kosukisa tourner na ye na o Bazwele chef ya gouvernement alekaki na Kisangani chef lié ya Chopo pona kozonga na Kinshasa la capitale. Dans son Simba que cour constitutionnel a se prononcé lundi 30 octobre pour na oyo et talibongo ba liste définitive pour na ba candidat na ba élection présidentielle et pas wapi cour constitutionnel a rejeté qui recours ya candidat 7 Kikuni contre candidat Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe ya Noël Tchani contre Moïse Katumbi ezalaki déclaré recevable mais non fondé ba des éléments boko soya na édition na biso ezali ko yato poursuivre basango na biso pona kotel Sabino ndenge président ya commission électorale nationale indépendante Denis Kadima a solo la kina délégation ya communauté économique des états de l'Afrique centrale oyo ekambamaki na commissaire na bango ya ba affaires politiques pe na sécurité ku oyo siège na bango ezwami bongo na Libreville na Gabon. Stéphane Skande héritier Mapindemi. Président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, a betaki masolo na délégation ya communauté économique des États d'Afrique centrale, CAC na Mokuse et Kambamaki na Mangaral, Bante, commissaire na affaires politiques, paix, sécurité et institution Oyo, siège na yango et Zwami na Libreville na Gabon. Numéro 1 ya centrale électorale, accompagné na rapporteur Patricien Seya Moulela, balobela ki mingi libosé ba hôte na bango, ba avancé enregistré ya processus électoral oyo ezali ko fongola kalamingi te na ba consultation électorale prévue le 20 décembre 2023. Alobi bazali délégation ya CAC ye azali ko kamba ba kutani na président ya commission électorale nationale indépendante et longona équipe na ye pona kotala tala ba préparatif ya élection générale oyo ekosalema na République démocratique du Congo na décembre 2023. Alobi ba beti masolo na ba spe ya ndenge na ndenge oyo ezali kolobela préparatif ya élection ba exposer ba problème oyo seni azali kokutana yango ba préparatif oyo ba s'entretenir déjà na ba avancer oyo emonani na cadre yango exposé na bango elandisamaki na attention moko ya makasi pona ba préparatif oyo ezali kotambola na ndenge ya malamu pe délai et kozala bongo respecté. Président ya seninde alobi na bango par rapport ya élection ndenge a affirmé Mangaral Bante pona oyo etali masolo na bango délégation oyo bayaki na mois de mars 2023 hiérarchie ya seni bakutanaki na bango balobi nyonso elekaki bongo na ndenge ya malamu basalaki mission moko na mois de mars euti koleka par rapport ya makambo etali enrôlement ya électeur depuis wana ba événement etambolaki ebele
enrôlement esilaki seni azali bongo na phase mususu oyo ezali kokambama na processus électoral ezali kokoma na suka na tina wana bango balobi baye pona ko mettre à jour information nyonso pe ko s'assurer que processus ezali kotambola malamu. Kaka Masola Seni Bosimba que président ya commission électorale nationale indépendante Denis Kadimakaza di Asololaki na commissaire divisionnaire principal ya la police Filemon Patience Mouchid Yave bango mibale basololaki na o etali processus électoral ndenge Stéphane Skande héritier Mapinde mibatali Sibinu. Président de la commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, Asololaki na commissaire divisionnaire principal, donc inspecteur général de la police nationale congolaise, Filemon Patience Mouchidiav, pour na oyetali déroulement ya processus électoral ezali kotambola. Numéro 1 ya centrale électorale Azalaki accompagné na premier vice-président, bienvenue Ulanga Lembo, père rapporteur Patrice Anse Yamoulela, na masolo na bango, ba permetaki nyonso ele kanandenge ya malamu batalaki talaki makambo ndenge ezali kotambola pona oyo etali ba question sécuritaire ya élection pona mbula oyo na République démocratique du Congo na suka masolo na bango inspecteur général ya police nationale congolaise asalaki restitution alobi élection eza na mboka na biso affaire oyo ezali ko intéresser bato nyonso équipe ya inspection générale ya police ezali bongo constituer lelo na yemoko pe des adjoints bango babetaki masolo na président Aseni pe ba membre ya bureau na etikali kaka bayeba na travailler ensemble pour la tenue ya élection et bana koleka na ndenge ya malamu na mois de décembre ezali koya avant atalisaka inspection générale ya la police bazana mission ya évaluation ya oyo nyonso ezali kosalema na niveau ya la police na tina wana ba jugaki utile koya na seni pona kotala mosala oyo ezali kozela police nationale congolaise pona ba scrutin ya le 20 décembre 2023 bazana besoin ba policier congolais oyo ba se comporter na ndenge ya malamu pona kosala ba tâche oyo epesameli bango na tina wana balingi ko planifier meilleure sécurisation matérielle électorale pe ya personnel ya seni. Maître Magloire Kassongo, secrétaire général ya AVC azalaki mikolo eleki na ba maman ya base na ye ya commune ya Kasavubu epai wapi ba betaki masolo ya campagne électorale encore une fois de plus héritier Mapine. Maître Magloire Kassongo, secrétaire général ya parti politique, autre vision du Congo, a sangisaki week-end eleki, ba mama ya commune ya Kasavubu, ba mama bayaki etuluku ndenge binomoko bozali komona. Maître Magloire Kassongo, oyo azali bongo secrétaire général ya AVC, parti cher ya autorité morale, Maître Didé Boudimbo, a betaki masolo elongo na ba mama, idéologie ya parti, a sengaki na bango, ba soutenir vision ya chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour na kopesa ye deuxième mandat na l'élection ezali koya pe ba soutenir AVC pour abimisa ba député ebele pe ba candidat nyonso ya AVC ba ko se prononcer ba ye bana kozwa mandat ya peuple balobelaki makambo etali l'élection AVC azali ya kotelema na ndenge ya kosakana te ba mama nyonso ya Kasavubu balobi bango nyonso na sima ya chef de l'État kaka na même occasion Maître Magloire Kassongo apesaki bango ba cadeau ya maputa pour na ko permettre bango ba sepela ndenge bango moko balobi ndela mona osama kamo prezali malamu ya on a conseillé ba maman toute la reconnaissante envers eux vraiment pour appeler biso ba bassin appeler ba to faire en commerce to ba na commerce ba mama papa bandi mapa ou ba teka nguba ba bandi ba biso to sapi makamsu to bandi ma fond wana donc nzambe ba to pambola alors nzambe alinga ba to za reconnaissante to sepe na mbale bozo na Christ roi to zo muto aboy vraiment et on to zo tchema boko vraiment aleka apambola mapenza to ana sima na yesu mama bosimba ke Maître Magloire Kassongo akani ko créer ba emploi na ndenge ya kosakana te pona ba mama ya commune ya Kasavubu azali kozela résultat ya makambo ezali koya ba mama nyonso ya Kasavubu ba kokoma autonome ndenge alobi AVC ezali très engagé derrière les chefs de l'État tozo ko bunda mingi po ete mokonzi ya mboka ayeba na kozala réeli pe parti na biso AVC o ezali ko kamema mwana mboka Maître Didé Boudimbo ezala na ba député belé na élection o ezali koya tozali kosala musala o ezali ko permettre que parti na biso ezala redynamiser sur le plan national et na kati ya Kinshasa lokola tozali ko vanda wana tozali pe ko travailler pour na vraiment ko pousser mingi te bana kozala na comme base ya makasi na kati ya AVC za la Kinshasa
milulu elekanaki vraiment kitoko ba mama nyonso balobi bango nyonso na Kasavubu sima ya chef de l'État pe sima ya AVC. Paroisse CA Lembagar 1 mingi penza ministère de jeunes na yango ba organisé qui dimanche 29 octobre conférence débat na mama na likambo que personne ne méprise ta jeunesse et pas wapi orateur principal ezalaki bongo bobombungu oyo azali mwana ya honorable Nero mbungu héritier Mapinem. Conférence débat ya Kafu ezalaki week-end eleki na paroisse CAC Lembagar 1 ministère des jeunes Mijiak na Mukuse bangonde ba organisaki yango bosimba ke intervenant ya ndenge na ndenge bazalaki wana kasi intervenant to orateur principal ezalaki bongo Bobo Mbungu oyo azali fils biologique ya honorable Nero Mbungu mfumwa banga moyo. Thème principal ezalaki que personne ne méprise ta jeunesse. Boyeba orateur mususu ezalaki lokola Redi Basafu pe Jacques Niati. Bango ba développaki thème principal pe ba sous-thème ya ndenge na ndenge ezalaki développé lokola balobi jeune influence tout monde balobi lisusu ba sous-thème ya ndenge na ndenge sur le plan boyeba talaki sous-thème oyo jeune influence tout monde pe balobela ki ba aspect ya ndenge na ndenge lokola aspect politique, aspect économique pe social, aspect éducatif pe aspect spirituel. Bo simba ke ba orateur oyo ba impressionné ki assistance na ndenge ya kosakana te pamba te thème oyo que personne ne méprise ta jeunesse et se pelisa ki bilenge na ndenge ya kosakana te oyo nyonso ba assistaki na conférence débat. Bo simba ke Bobo Mbungu ye oyo azalaki orateur principal ora na ye ezalaki vraiment impressionnant. Pambate salto assistance nyonso ba comprenaki bilenge nyonso bazalaki présent ba sepelaki balobi ba conférence ya boye esengeli ezalaka pona kosunga bilenge baye bana kotambusa kibulenge na bango na ndenge ya malamu. Bosimba ke Bobo Mbungu elongo na ba collaborateur na yetu ba intervenant oyo ba defendaki thème oyo na ndenge ya kosakana te pe nyonso ebandaki pe esukaki na ndenge moko ya malamu bilenge balobi ba conférence débat oyo ya boye na commune ya Kisenso esengeli ezalaka ebele. Religion bosimba ke ministère les étonnants la bokambemi ya évangéliste Madonga Lula ba clôturaki 3 jours ya convention na bango de femmes dimanche 29 octobre 2023. Question Kengebeni. La repentance nde ezalaki mobange na thème ya 3 grandes journées ya repentance oyo bamamo ya ministère les étonnants na bokambemi na ye moko évangéliste Madonga Lula babongisaki pona bamama nyonso tu ya temple bosengeli koyeba ke pendant 3 jours mokoka oyo bamama barepondaki présent pona koya koyoka maloba na Nzambe kitoko oyo mosali na Nzambe Alphonsine Ilunga ya Angleterre ayaki kopalola pona bana na Nzambe nyonso bosengeli koyeba ke ye apanzaki penza liloba na bomoi na ndenge ya kopanza pamba te atalisaki ndenge la repentance ezali changement radical yango esalemaka na motema ezalaka forcé te esengaka nde yo moko ozwa décision na mozindo autilisaki comme verset biblique na ye mokanda ya 1 Jean chapitre 8 verset 1 à 10 pe abakisaki lisusu Galates chapitre 6 verset 22 kuna atalisaki ndenge repentance ya malonga po ezala total esengeli ya liboso koyeba ko confesser ya mibale koboya masumu pe ya misatu ko se réconcilier na Nzambe. Ah oui, ba maman ya ministère les étonnants bazalaki na esengo pamba te ba bénéficiaki vraiment pendant 3 jours oyo la mamate ya kafu na micro ya info lingala boyoka coordonnatrice ya église Mama Élysée ndenge atalisi namoni monene na Nzambe oyo amonaki ete tozaki okenda kotengama na banselement mosusu tozakozwa sur l'abondance, la finance. Mais to bosana ki moboko que c'est lui qui bénisse Dieu. Et bon que to bongisa na Nzambe wana. Alors de loin atindel biso maman na biso maman Alphonsine Ilunga
une femme forte, une femme qui parle bien de la part du Seigneur. Aye kotalisa biso to kolongola biso bekayo ezalaki na miso poto yeba kobongisa na mutu oyo akreya nyonso tu. Na ngambo na ye pe mama pasteur Annie Ngalasi abakisi boye. Soki Nathalie lilobelobi ete cherchez d'abord le royaume des cieux. Et le pardon, c'est une puissance qui libère. Bien-aimé, mingi, tozo linga mingi, mate abate abiso, ke yamba opambwami, okobala, mais bazo bosana ete, esenge liboso to bongisande mitema na biso. Yango nde vraiment eza eloko ya motuya. Bosimba na kanza pe na lolende nyonso ke convention de femmes oyo e bandaki vendredi 27 octobre pe clôture nango esalemaki dimanche 29 octobre toujours kaka kuna na siège ya ministère les étonnants oyo ezwami na avenue Mwanda numéro 15 bis référence arrêt école Pongabi na commune ya Kalamu oza Mobimba. L'enseignement Bosimba que clôture ya année académique, collation de grades académiques, Salemaki Weekend et l'équipe na Institut supérieur d'enseignement supérieur et médical kuna la commune ya Makala Igantingi héritier Mapindem. Institut supérieur d'enseignement technique et médical, ISETEM Namokuse, Kinshasa Makala, Basalaki Mama na collation de grades académiques 2022-2023 na siège na bango oyo ezwami na avenue université kuna na commune ya Makala et Paiwapi Milulu ezalaki marqué na présence ba invité ya ndenge na ndenge lokola représentant ya enseignement supérieur et universitaire bougumestre ya commune ya Makala pe misusu directeur général prof Kasongo Lwakila Fortuna atalisaki ndenge nini année etambolaki selon respect ya calendrier académique selon respect ya instruction nyonso ya excellence Moindo Nzangi pe ba conseillaki na ba lauréat basa la fierté na formation oyo bango bazwi na kolakisa makasi na bango sur le terrain bongo na sima président ya conseil d'administration Dr Serge Kabangu yepe a remercier ki ba étudiant na ba sacrifice nyonso oyo basali pe encourager ki bango na ba recherche ya makasi oyo basalaki asingi pe na ba nyonso bazali ya journée ba yeba na comultiplier ba effort pour na mbala ya sima bongo secrétaire général académique Alersi Ngwama Bwanga na ngambu na ye atalisaki ke 60% ya réussite dans l'ensemble ba lauréat ya ISETEM bango basali ba effort ya makasi na option ya ndenge na ndenge lokola laboratoire sage-femme sciences infirmières pour la formation pe ba séminaire ya ndenge na ndenge oyo ezalaki organisé durant année académique oyo euti koleka pe atalifike au total du professeur Mobimba ba pesaka kuna 54 corps scientifiques oyo bazali wana po na kopesa bana mayele bongo na sima représentant ya enseignement supérieur pe universitaire azwaki maloba pour na encourager ISETEM na mosala azali kosala elongo na bougumestre ya commune ya Makala na sima proclamation ya ba résultat et salemaki etalisi que sur 33 étudiants 17 nde bazwi na technique ya laboratoire 117 étudiants ba participaki na enseignement pour na oyo etali sciences infirmières 57 nde bazwi na oyo etali biologie médicale sur D bazalaki à journée 33 étudiants ba participaki pour na oyo etali option ya sage-femme 15 kakande bazwi Bosimba ke ISETEM ezali organiser ba enseignement moko ya kitoko na ndenge ya kosakana te boye na micro ya Info Lingala directeur général a pesi ba précision mingi na ndenge ane oyo esili tuzaki na matanga tuzana matanga mais tusali makasi pote ane wa esila ba difficulté za kebele Bosimba ke ba nyonso bazana bosenga ya kotanga Institut supérieur d'enseignement technique et médical ISETEM ezwami na route université na commune ya Makala et pa wapi d'inscription ezali kosalema okende kuna na Lombamu. Bavole ya Kinshasa, Gemena Kinshasa, ici et bandit à travers Arbis A320, premier vol et Salemaki Kitoko Kuna na aéroport ya Gemena.
compte nde ezalaki oyo Airbus A320 ya compagnie africaine d'aviation CAA na bokuse ekitaki pona mbala liboso na aéroport national ya Gemena depuis bakangaka escale oyo na 2016 na pied d'avion tomonaki maire ya Gemena Jacob Luba ya Mbuka oyo asaluaki commandant à bord Lick Scripsens na ba membre nyonso ya équipage avant amema bango po ba saluer ba chef coutumier ya ville ya Gemena pe bato ya nzinga oyo ba entouraki président national ya association socio-culturelle Ngambe Bouclier Mbaka Emmanuel Ngbali Gaza oyo ba bundi makasi elongo na ba autorité provinciale ya Sidubangi na fête ya Sidubangi pona ko convaincre hiérarchie ya CAA po bandima ko servir ligne aérienne au kitoko. Merci à la hiérarchie de la CAA qui finalement a accepté de répondre positivement à notre démarche. Nous remercions les ministres des Transports et de la Communication qui ont mis en contact. Nous remercions également et nous remercions toute la population qui nous a soutenus. Toute la population qui nous a soutenus pour cette démarche. Ambiance ezalaki total na aéroport ya Gemena population bayaki ebele oyo babinaki na rythme ya groupe folklorique Gazawili. Elandisamaki na visite ya avion na kati epai ya ba chef coutumier pour na rendre compte ya confort pe capacité d'accueil nango pour na premier vol oyo bondi melangake CAA azalaki na 123 passagers na arrivé pe 92 na départ ya Gemena oyo ezali penza motif ya fierté pour na chef ya escale Monsieur Longondo GG. À la joie pour la journée d'aujourd'hui puisque mon patron m'a honoré. Je suis en train de rassurer la population que nous sommes là. Donc on a organisé 2 vols par semaine. Je sais que si plus on va augmenter le trafic, nous allons aussi modifier. On va ajouter encore un autre. Voilà la seule promesse que moi je paie, que nous sommes avec vous et nous allons desservir la contrée de Sud-Ubangi. Na otali DV loterie boel sawelisa na ba extension nyonso ya Cyber Eric Oezami na ville province ya Kinshasa Nathalie Kaila Kapé. Nini yango lisusu boye kondeko ozalaka boye. Mais nini boye ko isambai? Malembe. Teko ya Kinshasa ofandi na 24 communes, pe na ba province to pe na ba ville. Yeba yango que masolo ya développerie édition 2025 ici est parti du 4 octobre au 7 novembre 2023 yo mazuwa ici à Pongwami yaka kotonte chance na yo autre occasion ya komona États-Unis d'Amérique mboka ya oncle Sam grâce ya Nzambe Congo yaya pe continent masolo ya développerie na Afrique centrale mobiba. Yo, ADG Eric Mwamba, patron ya l'agence de voyage Eric Travel, oyo ekanga masolo na Kinshasa ya kosambe zate. Na $5 ya poma par personne, papa, maman, mais ma famille na yo mobimba, on a contenté chance, yo fait ma mère na yo kanyon, awa condition ezate, awa na l'agence de voyage Eric Travel, bazali ba spécialiste, na développerie, na Congo mobimba, grâce à qualité, fait traitement ya photo, matériel ya kitoko, pe bagent expérimenté, bazali ba professionnel. Organisi esili, Lupu nous dit, na bagent Eric Travel, prise en charge un peu famille d'accueil, ezali 100% assuré, et chaque année, plus de 1500 gagnants, Babi Maka Awa, telle la preuve. De développerie na l'agence Eric Travel yaka na adresse oyo na Mikonga na commune ya Ntele ozali sur boulevard Lumumba numéro 44 na quartier Mikonga na commune ya Ntele référence CCT non loin ya alimentation régale na Victor 1 na Matonge avenue Victor numéro 20 en diagonale na maison communale ya Kalamu bongo na Victor 2 na commune ya Kasavubu
tozwami sur avenue Bongandanga numéro 2 na commune ya Kasavubu na kati ya immeuble PP Center bongo na rond-point Ipet tozali sur avenue Marine numéro 1189 na quartier Ngomba Kikusa na Binza Ipet en face ya entrée principale ya église de la Porte na commune ya Liberté tozwami na avenue 11e rue numéro 119 quartier industriel référence CFR na Kitamo magasin avenue Kasavubu numéro 3 na quartier de l'Ipak na commune ya Ngaliema référence rond-point Kitamo magasin aussi Katena supermarché Facebook bongo na commune ya Masina na Tsangu ozwami sur boulevard Lumumba numéro 38 quartier sans fil na commune ya Masina référence entrée Kimuta Ozamo Bimba. Et on est la katebo sosol ke journal ya pepe na pepe yango yo e komi na suka bo simba ke édition e kumbama ke pa ya Willingela na sima caméra tozaya ki la Igor Ting journal ezaki monté et pa ya Christian Kangebe ni supervisé et pa ya héritier Mapine Mbandeko botika malam au revoir. C'est aïe etumba nangwaka opika pendedi eloko yango bozelaki eye sango ya mokweke ya mbiji pona bino nyonso ba ressortissant sud ubangi bana egemena ya bido yango yo compagnie africaine d'aviation CA na mokuse oyo mesana kopesa bilengi azongisi bavol na ville ya Gemena désormais bokobanda kozwa 2 fois par semaine veut dire lundi na jeudi bavol vers Kinshasa Gemena Kinshasa kasi bavol yango pe na avion bimpuka te kasi na Airbus A320 CA elengi bangwaka boa elengi boa suka po moto eloba etumba nangwaka opika pende akosa te po bompikiliki boa nango pardon CAA 30 ans d'expérience mokoka na service ya peuple congolais mokili mona pendima les lois sopeli bana Gemena luxe ya mpepo pe savoir faire na ye na CAA mosala se mosala